Bonjour à toutes et à tous, mes frères et mes sœurs de partout où vous vous trouvez. Mbote na bino nyonso bandeko na ngai na bisika nyonso oyo bino bozwami. Lelo na ye lisusu mpona kolobela makambo oyo toza nango kaka ya ba crise oyo eza kolekana. Donc, ndenge na biso bino ke na bandoloba pe na français. Donc aujourd'hui, je reviens encore vers vous car ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vus, compte tenu des temps qui me manquent. Donc, je vais pour parler un peu de ce qui se passe actuellement dans ce monde, de cette crise-là qui arrive à grands pas. Donc, je voulais savoir comment on peut faire que pouvons-nous faire? Parce que la crise, elle touche tout le monde, elle touche le monde entier. Je m'adresse là, bien sûr, à tout le monde. Je m'adresse aussi surtout à nos frères et sœurs africains. Parce que je suis moi-même africaine, comme on dit. La charité bien ordonnée commence par soi-même, commence par l'Afrique. Mais ceci dit, je parle aussi pour tout le monde. Ndenge na uti koloba boye, crise oyo toza nango awa bandeko na ngai, ndenge nini tokokanisa. Nazomona ba makambo ezoya mingi bipai na bipai, bato bazoya na kati ya banet, bazolakisa ndenge bandeko na biso oyo bazomona pasi na bamboka misusu. Mbala sima na yisa bino ke ezosala nga pasi, mais c'est vrai que ezosala nga pe kaka pasi, ezo continuer. Pourquoi? Na éviter l'Africain, qu'est-ce qu'il faut pour choc ezala. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire à l'Africain, qu'est-ce qu'on peut dire à l'Africain pour qu'il soit choqué. Parce que j'ai l'impression que jusque-là, vous n'êtes pas choqué par rapport à ce qui se passe. Je viens quand même me plaindre par rapport à ce que j'ai vu. Nos frères et sœurs qui sont dans des hôtels 15. Les hôtels 15, c'est là où on héberge les gens qui sont en situation de précarité. Certains n'ont pas de papier, certains ont des papiers, mais ils n'ont pas de logement. Donc, pour pallier à cette crise, à cette manque-là, on essaie de le mettre dans ces genres des hôtels pour, en attendant qu'ils puissent trouver une solution pour eux. Le pire, c'est quoi? C'est que nos frères et sœurs là, africains sont sortis actuellement, on les sort, on les met dehors. Comme ça, du jour au lendemain, on vous laisse, on vous abandonne. Et on prend les Ukrainiens qui viennent d'arriver, on leur donne la place. Je ne refuse pas. C'est légitime. Mais, nos frères africains et nos sœurs africains, tout ceci ne vous dit rien. Je ne sais pas comment il faut faire pour toucher votre ego. Je ne sais pas. Naïn Kolobaboy. Bandeko oyo bavandi na ba hotel au 15 au place bachaka bato bazana mikanda bato yo bazana situation de précarité bazana musalate bazana banda kute bachaka bango gouvernement ya awa achaka bango na ba place mo ba hotel moko boye po bavanda wana en attendant bazwa moi place ba pacha bango. Mais na crise on bitumba oyo botala kaka bandeko na biso bazokende ko bimisa bato wana bavanda ke sika wana nanu batuvele bango ba solution te. Pour bata baza batu mwindu ba bimisi bango na ba hotel wana bakamati sikoyo ba oyo bandeko na bango ya mindele baye kocha bango wana oyo batu mwindu bazalaki wana bokende bino tolingi su bino te na ebite ngai nazangi de maloba nazo senga nzambe apesa nga maloba ona loba po etoucher biso etoucher batu mwindu mukoni toyeba ke toza pe na fierté na biso toyebi ke mais biso toyebi esika toutiti quand même toyebi pe esika touti pona nini bandeko na biso balingi kovanda tovandi bo toyebi biso za batu mwindu ba place to tokendaka balingaka biso te lelo tosimba ata nzela tozonga epa na biso. C'est vrai bokobimiselanga makambo ebele okuna toza na place te ndenge tokozonga kuna ntango boutaki kuna na bamboka na bino boye a na poto boyebaki moto awa bo debriye ndeni ni ti lelo po bovanda wa ba mususu babala babota bana bakola ndeni ni bosali tango boutaki pa na bino boyebaki esika bozokende bongo sikoyo mboko ya bino oyo bakoko batikela bino bozoko kozonga kuna te o tango na kozonga kuna na kovanda wapi na bongisi mo esika te bandeko na ngai naza kopesa bino dicton oyo balobaka na chiluba kwa benda nkulu kwa muti boyebi soki mutu amati na nzete aola na nzete ta kosuka kaka akita akokita na sa nzete
Ola na nzete te, ata ne bato bafinga biso bolala na nzete, non, tolala na nzete te. Omati nzete, oke koluka bambuma, me okokita. Ya wana yeba ata boye pa bato. Ata bovandi kuna. Boyeba kaka boza na mboka. Tokende pa pe tozonge paye. Bandeko na biso oyo pe baza na mboka. Bato mingi bayawa, bandeko na biso mingi bayawa, bazaki na possibilité te. Basali musala na ndenga pasi, malgré bazo souffrir. Baza ko aider bino na mboka, kotindela bino bambongo, kosala nyonso tout. Bandeko mususu ko bazola libanda, mais bazo tindela bandeko na bango ba baza na mboka quelque chose. Siko bango tanga bazo zonga, bozo sundola bango. Tokende pa pe tozonge pa bandeko na biso na pe bazo boya kozonga kuna pona makambo wana. Tango ndeko azali aza ko aider yo, c'est normal. Mais tango siko ya komi siko na tango ke yo salisa ye, okomi ko bwaka ye ko sundola ye ko mutu mabe akomi boy na boy. Bandeko na ngai. Bomoni be exemple ba mindele, ba yebi ke bandeko na bango baza na faute. Mais basali ni baza kozwa bango quand même. Mais bino sikoy. Biso kozala kaka boy, okomi abakangi yo basali yo mabe, okoma kuna bazongisi yo. Bandeko na na yebi kutu ndeli na yebisa bino te. Je suis en train d'expliquer que les Africains, quand vous sortez de chez vous, vous êtes même prêts à vous faire tuer. Vous ne savez pas où vous allez. Vous allez à un endroit que vous ne connaissez pas. Mais vous vous êtes dit quand même, on part. Quand vous arrivez dans des pays des autres, vous faites des efforts, non? Vous faites tout, vous vous adaptez, vous faites tout. Mais pourquoi pour retourner chez vous, ça va vous poser autant de problèmes? Ceux qui partent de leur pays en venant vers le pays des autres, dites-vous bien que vous avez un pays chez vous. Et que lorsque vous partez, il y aura un moment où vous aurez besoin de rentrer chez vous. Regardez aujourd'hui. En Ukraine, les couloirs, c'est pour d'autres personnes. Les Noirs, vous allez rester ici, on va vous tuer. Les gouvernements, ils s'en fichent complètement, ils disent rien. Pendant que les gouvernements des autres, ils font rapatrier leurs frères et sœurs. Mais vous, vous faites comment? Vous êtes là, vous attendez. Mais quand est-ce qu'on va se dire qu'on est africain, qu'on garde notre dignité, même si on nous insulte, même si on nous fait des choses? Mais quand... Je ne sais pas si vous attendez un choc. Je ne sais pas quel choc vous attendez pour que ça puisse vous toucher au plus profond de vous, jusqu'à vous dire que voilà, aujourd'hui, je rentre. Je ne vous force pas de rentrer, mais je vous demande, par rapport à ce qui se passe, je vous demande tout simplement d'avoir vraiment un peu d'imagination, un peu de réflexion en vous disant, écoutez, c'est bon, je m'en vais, même si je vais souffrir là-bas, que je pars souffrir. Les gens qui ont quitté le pays, qui sont venus dans le pays des autres, ça fait 30 ans, 40 ans. Mais ils ont laissé d'autres là-bas, non? Ces gens-là, comment ils vivent? Là, la crise va arriver. La crise même est déjà arrivée. On parle de la famine et tout et tout. Mais on a des terres quand même. Pourquoi vous ne faites pas un effort pour aller planter partout dans vos pays respectifs, faire d'agriculture? Nous, on est simple. On ne demande pas beaucoup pour manger. Est-ce que vous avez envisagé au moins qu'aujourd'hui, s'il y a la crise qui arrive, comment les Africains vont vivre? Est-ce qu'il y a au moins des Africains qui se font des soucis pour ça? Ça, je sais qu'il y en a. Je ne condamne personne. Mais moi, je viens ici pour éveiller la conscience. Je viens éveiller la conscience. Je ne fais pas de politique. Je viens juste pour éveiller la conscience. Bande konabiso. Nasala ki ba video ebele nazo benga. Bande konabiso to sala ba bilanga. C'est vrai, bande komususu baza kuna biso nyoso to sala ba bilanga. Mais ezo ya kokate. Parce que la population, ceux qui nous allaient côté les lois, tu reçois la ndengeni. Tu reçois la carte, tu vas pas payer ça alors que tu as le bloc nyonso. Non. Na bela ki ke mutu nyonso azana mwaka place moko amuke cha biloko akolia ndeko na ngai cha biloko akolia. Biso tozala na poto mwana mutu suka mwa jardin muke boye akocha ba salade ba tomate ba été mwana bazole ba tomate na ba salade. Biso kuna eloko te. Pourquoi? Pourquoi tu commences à goyi jusqu'au point ya kozela ata ko tia eloko na mnofo ba doit payer ça yo bande ko na ngai. Hein? Na éviter vraiment. Hein? Ba mabele zebele bozo tika mabele na bino bozo pesa mipa ya bazo ya kuna. Ba mipa bo éviter que bazo sala exprès pour na ba tindi ka bino ba bimselo na mboka na bino après bango bazo mboka na bino bozo ye bango te. Donc, bao bakotaka, akoti boatu, asali nini, aye po aya na bangoka batu mususu, mais pas na yo,
obosani olobi kuna na kozonga susu te otiki yango kuna obi wana eza mabe et tout mais ntango ozoya awa bato bayaka awa po azala bien c'est minimum 15 ans donc 15 ans ya vie na yo koperdre yango na nsima bato bazofinga yo bazobano makambo bazobeta yo vraiment bandeko na ngai nayebi te oyo elekelaka ngai mpo na lelo na kasi nasuki nanu wana nakoya lisusu parceke bana tozozongelaka likambo ya bana na biso soki bino boboyi kozonga lakisa mwana esika uti bandeko na ngai pendant longtemps balakisi biso ke oso boke na mboka bandoki baza bandoki bautaki kuna ti donc bandoki wana bazoki ntango kolia yo te bakolia yo kaka lelo oyo nde bakolia yo ou bien yo moto ozokende kolakisa ke yo oza bien bango baza bien te mais soki okomi mpe kuna okuti bato baza na pasi koma neti bango ti chinois oyo atondi kuna epa na biso chinois oyo nani indien bayaka kaka naka mwasaka moke boye bamati nango na avion ngai nakendaka baavion tout le temps namonaka ndenge bato bamataka na avion tout le temps kamwasaka moke 6 mois okozonga okuta ye aza nango ndenge nini bango bazodebie na mboka na biso bango bayebi te bino bozokoma na bamboka na bango bazofrene bino ebongo bozotika o bandeko tozala nanu mpe mwa fiere tozala mwa fiere bamosusu baloba oyo ndenge yo ozongi te ngai naza na likolo moko kuna ozomona naza kuna banda ngai nauta epa na biso makanisa ngai nalobaki ke makanisa ngai nakobosa na place nauta te yango wana ti lelo oyo cordon ndenge babengaka cordon nakata yango te nakendaka epa na biso malgré bato wana oyo ozozonga kuna ndenge ozokende kuna eza pasi comment tu arrives à faire ça si je vais chez moi c'est chez moi pourquoi je vais refuser partir chez moi pourquoi donc naza na fierté ya ngai moko te ya epa na ngai te si ngai epa na ngai nazokende tout le temps bokomona ekoma bamoma moko bokolinga bozonga mwende bakangeli bato ya oyo bazovanda kuna bakangeli bango nzela couloir eza kaka na boyo ya mindele oyo ya bino botikala bokoma bamoma moko bokolinga bozonga mboka to bando kokasu te bobanda osala makambo mike parce que bango mo bazoyebisa bino ke avenir ya bango eza na kati ya afrique mais bino mo baafricain boyebi te ka avenir na bino eza na afrique eza ndenge moko soki bango bakamati poto batikeli bino bakende na afrique bokolanda bango susu kuna soki boye na mboka bato bozwi mwa mayele bokende nango kuna tout le monde le dit et même ils disent que l'avenir de l'Europe c'est l'Afrique. Et il n'y a que vous les Africains qui ne connaissez pas. Il n'y a que vous les Africains qui ignorez que l'avenir de tout le monde est en Afrique. Ben vous, on va vous maintenir dans leur pays, mais eux, ils vont rentrer là-bas. Et il y aura un moment où vous voudriez rentrer chez vous, vous n'arriverez pas. Parce que les couloirs là, on va les faire pareil. Alors, il faut vraiment essayer de prendre conscience et dire que nous sommes Africains. La fierté, hein? Les racines. Personne ne peut nier sa mère, dire que celle-là, c'est pas ma mère, même si elle est moche, même si elle est malade, même si elle est pute, personne. Au contraire, quand tu insultes la mère de quelqu'un, même si c'est ça, il va toujours se fâcher. Donc, il faut savoir que vous avez une mère, votre mère, c'est l'Afrique. Quoi que vous fassiez chez les autres, vous savez d'où vous venez. Alors, si vous-même, vous ne voulez pas rentrer, apprenez au moins nos enfants, qu'ils sachent d'où ils viennent, qu'ils aient au moins leur référence, même si, comme on le dit. Parce que moi, je vois, il y a certains enfants, on part, mais ils disent, mais ce n'est pas ça qu'ils nous ont dit. Oui, parce que s'ils ne veulent pas de quelque chose, ils vont vous montrer qu'il y a un côté négatif. Hein. Jamais ils vont montrer le côté positif. Mais c'est à nous-mêmes, Africains, c'est à nous de montrer le côté positif de l'Afrique. C'est à nous. Mais je ne cesserai pas de le dire, hein. J'incite à rien du tout. Moi, je suis là pour conscientiser les gens que chaque personne ait sa dignité. L'Africain trouve sa dignité parce qu'elle a droit, elle a une dignité à défendre. Donc, il faut qu'on soit quand même digne des Africains. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bandeko. Naoye la vino du sousou, makambo photo le belango. Parce que tant que au moins c'est tout un problème. Oui, mais il faut qu'on ait la vérité en place.
en face. Parce que ce qui se passe là, yango des osalema. Ce qui a to boy qu'on dit ma yango, mais yango ko benga yo baste voilà. Makam nazalo bano yango. Ba musus bazo ba bine bozolo baboy, c'est pas grave. Mais attendez-les, ndemba lo baka attendez-les. Boye baka ke place bo utaki wana eza yango. Tant ba nga bozonga siko bokuti ba mabele nyonso batu basi bazui. Ndebo yo ko sutuka eza trop tard. Bokolo ba oto lo bakite. Ngana lo baka nanga ça fait des années nazoloba. Ça fait ce qui 3 ans na olobela makambo ya ozonga mboka. Ça fait 3 ans na olobela makambo ke bande ko na biso boyeba ke bozana quelque part. Boke ne ko exploiter pa na bino mabele faut ko exploiter yango eze belé. Na yoka bato bazoba oh ba chinois bazozo mabele na kati ya conteneur bazongi c'est pas na bango po mabele na biso eza fertile ya bango eza te non bino bebe eloko ni ezaki na kati ya mabele wana. Il y a longtemps bazozo bino babilo bino bozotala boy on dirait kaka Zambali Misangaye, Tokuta Nambala Sima. Sur ce, au revoir frères et sœurs. À bientôt.